La radio Lisselou maintenant partout où vous êtes. Écoutez la radio Lisselou avec ton iPhone, iPad, Samsung, Nokia ou Android, smartphone en utilisant l'application gratuite tunin.com. Télécharge l'application Tunin Radio pour écouter la radio Lisselou depuis l'Android. L'application Tunin diffuse un son haute qualité. Une fois installé, tapez Radio Lisselou dans la barre de recherche de l'application, puis cliquez pour écouter ta radio préférée www.radiolisselou.com. Bonne écoute. Eboto bandeko na ngai, eboto bana bonsomi bana ya Congo. Lelo tozali mokolo ya dimanche na sanza ya juillet na heure oyo bino nyonso osili koyeba ete tozali 20h09 na bao bozali na kote ya Paris soit 14h09 na biso tozali na Washington hour. Ndenge naza ko insistaka ete boza objet bona koyebaka batango sur base ya ba longitude na ba latitude. Pourquoi toza koloba boye? C'est pour ete ba jeune bana na biso oyo bazana na tanya ya kokenda ba classe oyo bazana na tanya ya kotombola Kongo ya lobi bayeba ete soki bako s'intéresser na koyebaka ba longitude ba latitude te ba biloko ya ba géographie géologie. Si vous comprenez, c'est un peu difficile, base très compétitive au niveau international. Raison, c'est parce que na introduction pourquoi ba maman botinda bana bino ba yokola ba cours belé ba domaine belé ba domaine ya politique te ingénieur te parce que on to pays université na faculté ni médecine ingénieur bon mais il y a trop de choses biso na Congo tout ça na ba vie de belé ba domaine belé tout ça na retard oza ko senga ete ezala un peu complété pour te bana pe ko pesa attention na biloko ni tout ça na kata pays pour te to ko progresser na ndenge moko ya kitoko ke to zala ka ba mindele ba ya ko sa so wa kambo lelo si je te ko lobela ezali presque conclusion ya mukeka ka quelques premières minutes ou bien la première 10 à 15 minutes ya makamuto lobela ki lobby concernant les prophètes de mon village. Comme on repère un peu conclusion makamuto lobela ki lobby soit récapitulation ya moto ko sala ndeto ko na sujet na biso oyo to préparer le loyo oyo ya expression oyo batu to lobaka ete mwana ya batu alobaka na yekutu teo. Nde si je ne sais pas yango wana yango nde toko silisela mo buku de luku na biso wana na mwaba boto mke tikalaka na nzungu ya mfumbo wana biso wato yebike signifie boto ya mfumbo oyo tikalaka na bandu oyo ya nzungu wana eli nko bote mfumbo soki bolamba jango lelo biso yango penza to sepelaka biso besingome tozelaka elala nani. Comme ça, il y a lobby, il y a bidorma, wana nde biso yango to damaka bien, nde valeur penza mfumbo ezalaka place wana. Yango naza ko yebisaka bino boye un peu quoi prendre un des sentiments si bata le cœur du monde, to boye un peu mo souhaita mo ebele, oyo biso besingombe kaka tozana yango. Parce que ce n'est pas que pour na biso kaka, mais parce que tozali ba le cœur du monde, place mukile bandela kiyeba makamba longitude ba latitude o sokoza ko yeba yango, okotiela sombuta zambwana tembete concernant des sentiments si. Mais aux alamouta tembe ça va au linka ka ba preuve problème ezalite mais lelo to koyoka na momu kena ba place oyo bozo ko tilanga tembe na mbuta de full lobby ameka ko challenge nga concernant bino besingombe bokansaka nini non na ko yebisa bino secret pe ya bisingombe oyo na lingi pe yo yekola po soki ko iko kumba motanda bino yo pe ko noko bonga oreki bo bose bote aka bazua ya pamba oyo ko faire progresser bino pete na ba réalité oyo bino moko ya bobino moko me boza ko tilanga tembe bolingera ya mindele yango na nzembo uti ko beta eza koloba ete moyindo akoki kondima eloko ya moninga ne moyindo te Congolais pe nakati ya Congo akoki jamais kondima eloko soki eza na pembeni ya secteur na yete na village na yete na circonscription na yete. Voilà pourquoi toza ko rater ba mapamboli ba masivi ya ndenge na ndenge likolo ya ntima wa bola ntima wa mbi. Alors
lelo yo avant nasala récapitulation ya bamakambo oyo na utaki koloba awa yo tosalaki lobi na promettre bino te à tout moment na lobaka na bino ete toza 20h na Paris na yo pe place nyonso ozali na longitude na yo meka mpe koyeba heure nini yango yo ozali simplement parce que awa soki tobi tosalisa mwa test mpe toyeba nani wayebi ke signifie latitude nani wayebi ke signifie longitude même biso totanga ba classe peut-être biloko totikango kala mingi normalement ndenge tozala ba montre na ba loboko na biso na bandako nyonso fale pe bongo toyebaka toujours ba variation angulaire oyo ya nord qui est le faux nord poyeba comment tournaka précisément yo mwana Congo pe na ko expliquer bino que pourquoi un Congolais faut ala vraiment na mayele ya koyeba géologie parce que toza premier na monde na côté wana mais la pratique toza zéro koyeba géographie physique parce que toza premier na monde na géographie physique ba clip ba faille ba nini ba dépression nyonso okuta na Congo ba cataracte ba shit okuta on nulle part na monde metala Canada kutu mbonga général kalikoloka ka ba Niagara Falls na yewana ba descente ba shit wana ba touriste ba kenaka kuna voilà pourquoi ba makambo bele to yaka na radio li solo fo boye ba yote ba net ka biso ba grand pakundungu tozali apoto edaka bino ba peuple le grand pakundungu nde komonga ba pesinga na yoki ba makongo ba ngaka provoquer tout moment ba ko be en sous le grand pakundungu zambwana ça va to pendima yango lobi les grands oiseaux nkufu sikona komi les grands pakundungu kadiambuko tozaka okende pakundungu problème ezate pourquoi naza ko insister que tant on appelle ça bino temps depuis toujours na saka ba émission na kendaka na ba tala longitude nini ozali c'est parce que yango mute ko permettre bana na biso ba yeba un peu que signifie Congo, pourquoi Congo pays oyo na yemo kaka aza capable ya ko générer ba zone misato presque oyo za ko couvrir pays na yebanda na est ti na ouest oyo za massive oyo za makama minene eli ko ba ete Congo za ba secret belé ya ba minéraux kaka te mais même en termes ya ba richesse ya ba makambo ebele il faut ko yeba yango. Mais lelo na kopesa binoka mwa muke introduction ya longitude na latitude et puis tant que nanda ko na yo lamba yango précisément ba mama ka ngana ka ko s'intéresser na bango pour ba comprendre un peu pourquoi faut batinda bana bango batanga makasi ba cours ya géographie. Longitude ezanet kaka ubeto bana wala latitude mtewe ko très facile tozo lilala so kati na katikati au kabola on a katikati quand on a bi katikati awa confusion pe côté qui est c'est vrai mokili eza pe na confusion ya wana to longa le lala parce que le lala eza rondre mais to yana lia kisikoyo muteza vraiment ko représenter mabele po bato ba mabele eza rondre te mabele eza ovale ne tia liaki donc to longa le lala to tia liaki mais to bana kamina lilala muteza un peu facile si bien que to kozonga na liaki soko zui lilala okata na katikati de façon que okoki ko fina yango po zwa genius za na katikati wana eza déjà plan 0 donc oza na 0 degré et puis mwana msoi wana mama nga pe katelanga okati kaka na même position kaka wana lisusu soit à 2 cm opesiye donc wana sikoyo o mati ba benga ngo soit premier nini degré o katsu mona mbale deze donc soko kataka na okena likolo na partie liboso kati ou bien na côté ya C na partie mbale o tikali kido oza 2 morceaux minene wana nde ndoza okata ozobana na katikati tiko kitana C wana nde oza ko division na ba latitude awa to ko mata mingi te parce que mpoko na kuna te o comprendre que signifie latitude importance nango ezali mais peut-être le temps que la mingi te pour pourquoi on a besoin mais biso bana ba Congo to comprendre et ndenge okati lilala na katikati soya mbeli wana ndenge kateli yango epesi de parti wana na 0 degré wana de plan équatorial wana de biso ba mani Congo toza wana voilà pourquoi il faut koyeba bango déjà premier secret que pourquoi na 0 place mokili bandelaka qui na kokumba bino na ntimansi
et l'équipe déjà place on a quoi là 0. Mais parce que ba variation mike ezali na expliquer bino yango ete po mabele eza penza rondre net kaka lilala te eza ovale net kaka liaki de ebendani mwa mukena bo bendani oyo mwa ba erreur mike ezali de côté gauche côté droite na les deux ba partenaires okati. Alors tomeka ko corriger erreur à peu près na moins 5 degrés moko boye ele kaka wana ya mwa erreur entre côté ya altitude nord na altitude sud. Ok na nord soit plus ok na sud moins mais en réalité ce sont des valeurs absolues donc moins exact plus exact mais ozo kitana c'est bien ou moins ozo matalikolo bien ou plus mais ce qu'on balance na katikati on okomona était moins 5 degrés moko boya moins erreur ezali parce que mabele eza un peu rondre net ya kalilala te mais anza kaliaki nde correction wana ya ko benda wana et bouger un peu banzela wana mtesali ete 0 penza équatorial eza penza te mais entre 0 plus na 0.5 moins 0 na 0.5 plus na katikati wana mais okenda kota likolo to kitana se biso babani Congo toza na katikati wana précisément na vers 5e degré donc toza wana Congolais il faut ko yebango wana tolobeli ba altitude to kati ilala na katikati sikoto lala ba miadi la oza kana kati ya banini ba slice ne ba bien en anglais ba morceau ndenge landa na kaki apesanga ta mwadi la moko okate ilala te mais opasoli mpoke na yango et puis na kati ozwi moi morceau moko ndenge landa na katuto tu obani ko pesa ngobana ke oya yo nde ba miadi la ndenge landa na banana seti na likolo ba ligne wana ndenge kabola waka benga ngosiko ba longitude sikoyo ba longitude on a combien eza presque 60 elingo lete na ba miadi la oyo ya lilala ya mabele ya planète terre ba morceau iko pesa na chaque mois na mwadi la moko iko pesa yo 60 donc so yo pesi 60 pesi 1 oui donc à place no so bandeli en réalité au bandi na 1 premier mwadi la premier degré na yo titan au comme na 47e degré 69e degré puis 60e degré ozo no sur la place outi wana de bisika oyo oza komona ete ba longitude o ndenge ba kabola on part bon ba komona ete okobana wapi mais en réalité tu peux commencer 0 mwadi là na place olingeli mais mama ekambo oza na 60 siko to bi ko oza na 60 pesi 1 donc 1 degré est égal à 1 minute déjà au kokisi siko na 1 minute 60 secondes donc so na 60 secondes et soteo oyena 1 minute et 1 minute so pesi 60 minutes et pesi 1 degré donc a to ko mona était pourquoi balobaka Congo eza par exemple na altitude ya soit ya 5 degrés et puis longitude par exemple ba oui ko loba soit ya 15 ou bien 5 degrés ou bien 25 degrés ouest ou nord et lingo loba ke na mwadi la wana entre longitude moko pour que na deuxième longitude na katikati ozana ba 60 bara mike lisusu so tu compter moko so ko bien en minute alors la minute on eza sous divisé na 1 2 3 ti na 60 lisusu ba seconde lisusu biloko boye pourquoi on a besoin c'est pour yeba ete so ibalo bien Kabila Kanambe aza kutu na Kinshasa awe c'est vague alors na Kinshasa ce qui tonto bois que là moi gogo ya Kadhafi wana ya bombe pa ekobeta wapi sikoyo oza obligé oyeba précisément bino ba soda te aza na Kinshasa na 15 degrés 37 minutes 15 secondes et ni ko beke pilote tango azu information avec précision missile na ko yiko zala tomawaka bwakela ngaka atasa na océan Atlantique tango calcula ki yango ki a pia e ko beta kana mutu ya le bandi na ye parce que coordonner bo pesi mutu e fundi penza ke te na longitude wana ya miadi la wana ya 5 degrés azana trans calculer sous pia diviser les sous azana 37e minute et bon la minute on a pe suna babana suya ba ligne 60 les sous de oui bon alors si on a ba ligne na ba ligne lona sous donc aza à peu près na 47e seconde donc awa tozu précision moko ya ko sakana te que ce qui par exemple to sali erreur
que aurait bêta na 47e seconde to bêti na 60e seconde awa ezasu na 45 minutes 60 arrondir na plus 1 donc zongi donc to comme na déphasage donc to comme na retard que moyen bêta piaya ezate. Voilà pourquoi biloko boye il faut toyeba yango biloko boye armée na biso ezate que lokota bana na bakeni yaka na armée to zana besoin ya armée mo faut na précision pour na lance roquette pour la bakabandenge na ndenge to kosala. Donc voilà pourquoi na pesa kabino temps en fonction de montre que to za siko 20h15 ouais 15 minutes 16 minutes ba minutes on a pesa bino ya position géographique ya mokili échange akate na ndenge montre échange akate siko to za 8h15 minutes puis 8h22 minutes 30 secondes ezala ko non oyo eza fixe batu na longitude na bana mokili place bazaleli bazana banzela mikefu baba ko diviser ka donc lingo ba ete bana na biso ya classe o ba usala génie civil o ba usala topologie na IBTP o ba zoke na ko sala institut géographique na biso ya Gombe wana na institut soki ezala kaka baza obligé bazala jamais ba chômeur na Congo parce que Congo eza tellement munene toza na 3 zones mais couvraka biso carte géographique il faut être toujours updated, il faut être toujours à jour et il faut que tia bana o bazoye ko la géographie ba génie civil na ba kwa nyonso bandu nduka ya pamba ko engager combien de cartographes combien de topographes parce que ba mouvement nyonso na ba contour ba montagne wana pona calculer weza ko senga ba élévation ba dépression ba cliff ba nini faut ko tia ba ligne ko yeba awa montage ekiti awa banini de yango na bokoyeba ete na montagne oyo eza pasam na Rutshuru na montagne oyo eza na mai ndombe ba montagne baza na même niveau baza bona bodo baza famille moko soki na Rutshuru kuna to ikote mona c'est très possible que so baza na même niveau ba massif wana eza na est peut-être eza ngompe na Bandundu peut-être eza ngompe na ba Congo parce que bino moko bana ya mboka bozotia propre bana ya mboka na bino o bazosala ba élévation bazosala save enquête ya terrain si base ya bobiso si base ba intérêt personnel ya biso moko si base ya intérêt information pour na armée na biso na problème te que soki ba nemba kota la biso boluka kananu est-ce que bazana élévation nini poto tsa ba canon nini ba char de combat nini est-ce que to ko betela ba na position nini ba pilote ko pesa ba ordre nini il faut boza na cartographie ya bino moko na kata ba armée na bino na kata ba ndako na bino na kata ba village na bino biloko eko aider biso na agriculture eko aider biso na ba irrigation eko aider biso na makambo ya Congo est plus qu'un continent. Mais la tango to ya kaka balaka asisa ina institut géographique wana azoluka kama msala comme professeur quelque part na kingabona tangi saka cours na ya géographie. Tozana no wana te un géographe congolais akoki kozala jamais na chômage mais tozana ba pays ya buzoberi owe kuta tozala kuta na institut géographique penza te ba recherche scientifique salemaka nango te batu bayebi kutu te que signifie ba contour donc bazoze la chinois ba ya ko sala na yo ka tango tozoze la ba chinois ba ko sala un peu étude de terrain place pétrole les aller place les aller au pays de Kabila on verra que la buzoberi sur buzoberi. Voilà pourquoi il faut continuer à insister bana ba Congo ba résistant ba combattant il faut que beta régime on a d'urgence bazana buzoberi moko ko sakana te yango tsaoma na fibre optique soki bayoka la kabiso bambuta boye biango masolo to tsa to tsa pe na YouTube to boakela bango ete fibre optique wana bosali eza ya plein de buzoberi parce que basala ki même pas enquête ya terrain sikola comme zonga la bino poboya pourquoi na yebisino un peu moins masolo oya muke concernant ba longitude de latitude de la géographie na géologie oyo biso mo bana pe photo sala yango. Parce que n'attend pas qu'on installe fibre optique, fallait pas qu'on ait benda ba données, ce qui tout ça na institut à cartographie, ce qui est géographie, fallait pas qu'on soit information wana kuna que bon pesa biso cartographie par exemple à bako entre Mwanda ti Kinshasa poto ba un peu ba variation ya ba terrain ba nini tous ces alliés comme ça to ba un peu à quelle distance to iko dindisa fibre optique pour na ko éviter
ba érosion pour éviter mbula tant za kobeta pour éviter pe moi tant betaka. Il y a trop d'études qu'il faut faire na ba biloko boye parce que fibre optique oui subir distorsion c'est tout ce en premium té parce que la fibre optique musu de resakana na moi mususu non mususu na moto mususu pe non mususu pe building eziki biloko to eziki mais fibre optique eziki té sont de premium biloko boye to yebisa ba yango ke conception ya fibre optique ekotika la ko réussir na Congo té parce que ba simbi on baza ba miyibi et ba miyibi on ba weli mbongo na bango et mbongo na bango bakei ko kaba na ba chinois soki ba nini ba dame ba millions de dollars pour ba ko sabi soki ba te câble siko réussir bino boyo ki yango te kuna fi bango za na ko tindi ya soki 1 gigabyte kaka ya ba donner soki kombe wana eza kutu koma même pas na matati faiblesse moko ko sakana te mais grave encore to kimbela ki câble yango ba modèle yango tant baza ko sango moi j'étais à Kisantu j'avais demandé ba 4 ans moi pièce moke natala ka yango eza fibre moniato ba fibre moniato eza nango ya trop ba fibre optique zo te kamera soza mayele to no kosomba ya ngwanzu eza fibre optique ya ngwanzu ba tekela yibango eza fibre moko ko même pas ko résister eza fibre moko ba minga nango ba symétrie na yango eza nango ko bounce kutu eza ko zonga eza niki alobi allo ore allo ko bana suka eko ezongo allo ezongi nango susu donc lumière ndenge za okendaka na place ba sali ba connexion ba injection na ndenge ba souder le câble ngo parce que ba oui ko souder soit par thermal ou bien par ba connecteur na yebi ate na nango kosi bango comment est-ce que ba souder le yango mais grave encore to kebisa ki bango ke wana na côté technique ya to za ko lobelaka mais na côté technique ce que tali bien est-ce que fibre optique il faut comme d'abord na Kinshasa pour ba na ko exploiter yango réponse na biso na banquette to salika to lobela na rabe que non eza eloko moko à partir mwanda kaka ville mwanda faut déjà servi comme ça vous avez ko tester performance yango et matali faut pas attendre matali ja bo banja ko servir ndende weza batamba basaka chemin de fer to ba métro au biso na poto to ebiongo on joindre métro de Paris na Toulouse oko zela te ke e comme na Toulouse pour servir on nzela ce qui ba sous-bois eza wana bo servir Fontenay sous-bois boko zela nanu donc comme kuna non place no so lekisi métro ville eza wana bo servir d'abord ville wana parce que na ba ticket ba tona osala kape mbongo ngo pe eza ko futera les sous ba chemin de fer construction bozo ke balembe ça sont des choses qu'on avait conseillé ministre Moyibi Oyekini qui est un mercenaire azana matoi pe koyokate que bana déjà ko exploiter câble en malem mais c'est que ça ko bimana ba grande compagnie ba telar na ba soki ba lingi ba zwa ba dominer ba zwa monopole ya fibre optique ko wele la mbongo bazo mana ba mbongo et puis côté technique côté science baza kotika et puis na suka ludia en voulant trop gagner on risque de tout perdre siko câble wana na yoka na Kinshasa bazo tsuba millions de dollars pour longa de Kinshasa ti Lubumbashi de Kinshasa ti Kivu de Kinshasa ti tsoki ba région nini est-ce que on a besoin vraiment ya fibre optique so comme na ville wana ke sikoyo o babanda kuteza na fibre optique pas nécessairement à partir kaka ya montagne boyo ko faisceau boyo ko wireless ezala ko servir donc ce n'est pas que ce fibre optique ezali awa que nécessairement mutinonso ville nyonso bazo ka fibre optique il y a moyen de construire la fibre optique au niveau de Mbandaka mais Mbandaka na Kinshasa bazana ba on peut connecter ko na fibre optique te bosa nous soit par faisceau ce qui importe boza bana kate ya mboka boza la mino ko na satellite te bozo ko na espace te bozo futaka prix à satellite il y a moyen de faire les faisceaux hertziens mabele bino na bino ba montagne na bino bozo tala ka face à face microwave mais servi na nini na fibre optique c'est base ya bobimika na pays point d'atterrage wana eza po bimaka na kati ya mai et puis bokei mais na kati ya pays il faut botia bana na bino bazo sisa na ba campus na ba université technique baba na ko travailler directement na ba biloko ya boye ça sont des choses où toyaka na barade lisolo to meka ko kebisa batu pona ko yeba comment gouvernement congolais est plein de buzoberi na mboka weza trop riche na mboka weza na ba potentiel ndenge mais ba ministre na biso baza ramasser sur base de parti politique des gens qui n'ont aucune connaissance ni de muntu ya pamba eza na bango te donc wana nde ba nouvelle toza na problème na niveau ya Congo na pesi bino côté technique précisément ba étudiant bozo kangai bo fongola misu bino boza ko kosama ka ya trop ba jeune bino boza ngeli misala
misala déjà na pesi bino mibale awa pour vous dire que géographie kaka ya pamba oyo. Un Congolais asali topographie akokeki jamais kozala en plein chômage parce que mabeza tellement munene que tokoki osala banquete oyo tokokosilisa te raison moko ezali te mwana IBTP asali pont et chaussée ou bien n'importe quel domaine ba kotsaya na laboratoire ya kosala ba enquête ba terrain est-ce que na date lelo ya seulement mutasali topographie azana chômage ce qui répond ali oui franchement raison côté malobi na balabala les gens na pesi bino yango bino ba étudiant ou sala ingénieur que vous avez toutes les raisons de vous soulever pourquoi il y a le chômage au niveau technique na côté ya ba bloka boy. Alors toya un peu na ba makambo tolobela ki lobi ko moi conclusion moke bandeko mbokota boyiko kota passer mpoka na biso presque ça déjà ko banda lobi makambo tolobela ki ya le prophète de chez nous ba conclusion to tira ki ezala ki moi moke ya bien dans le sens que esungi bato ebele pona koyeba un peu que église ezana ekokaki koza na valeur na la société civile na biso parce que toye kotala église uta wapi ebandaka wapi nani mtabandaka yango toye komona yote église ebandaka na tabernacle o Moïse asalaka na tabernacle Moïse asalaka toye kotala yeme tata nzambe ordre apesaki ya mutu aza d'abord servi amona elongi na ye tata nzambe à travers lisungi oya koji kozwa donc ezali d'abord na valeur ya communautaire moni fola ba mama bakufela mibale bo bango d'abord bo servir bango parce que bazana bana oyo papa kaka mutazaki ko supporter papa na bakufa batika na vie moko ya pasi donc voilà pourquoi bo pesa bango bansoloko to wana baya ko pesa bino na bangombe wana ba meme bandunda bo ezateke bo nyonso bo kotumba yango non bo pesa ka pena ba fola bo pesa ka pena bana obaza ba orphelin bo pesa ka pena ba paya parce que mon père koleka na yeme tanga vanda ki wana en tout cas ndeko na ekomiya ka yo pesa ka bango pe nettoyer comme on a été charité bien ordonnée commence par soi-même et kokota magui et kokota nzambe a proposé ki bango pe ba mana aye komona te ngai moko mna pesa bino permission bo bima na Egypte boyela na nzela ya côté musika côté désert na désert ezali wana nina za zoba te na yeba ki boza combien na yeba pe difficulté beaucoup na ya chopo mais chopo na bino mana yango na pesi bino chaque tongo ezako kita sauf dimanche ezako kita de lundi ti samedi ezako kita fade mathématique nzambe iko challenge yango te ezalaka wana soki bokoki kozwa ntango bokozonga ba principe oyo mbuta les foules chroniqueur alobelaki lobi alobi ete ba principe photo zaka nango photo respectaka yango bato bazango ko respecter ba principe qui peuvent ezala te bako vivre très bien na kimia nyonso même pas comme ba bête sauvage sinon ba bête sauvage ba rappel organisé mais ba principe si base ba principe na bango ya ki principe ngo na mana o nzamba pesa ki ezaki na répartition ya kitoko oza célibataire zwa bilo juste pour na estomac na yokaka oza marié avec une seule femme ba femme belete mais ba femme za ka belete na membre de bano sala bango zwa pas fonction quantité wana e bango bandeko bazali ke moyen batambola bien zate potongo tongo kafouillage ko salema kuna problème zate mitango zwaki ozongi kenda ko toke chaque porte ndako meka pe ko yeba soki mutu nyonso aza servi o aza servite zona na moi beaucoup de mana wana pesa yepe pour que moninga pe alia repartir za yibongo na mwanda mukenza malekisa mukena likolo po aza sirike soki babimaki 200 à peu près biloko même 230 et les canaux likolo. Donc proportion ezala ki vraiment na équation moko ya la fraction moko vraiment bien balancée. Mais ayi ko mona été batu bazali ko welela. Azane célibataire mais tala buku saki mo yemo tampe ko yanda ko simani dia non biloko tikali. Ba mususu ba wezangela ba mususu bazo police biloko ko lia. Et puis baba za kozangela biso pena nzambe olingano biso te mokilo velito ya kotika bango te bango kutu baso bwaka mikuwa biso ka nzala bango balataka biso ta zianda pamba za te
Donc il y a comme on a été répartition et comme qui mobulu nzambe na matoi na ayoka ki babru wana na matoi kaka no na solo zolo na epewa nini nsudi ya mana epola en tout cas biloko ekende kota na Bible nzambe pesa ki ba colère moi ça va. Mais vous autres les images je n'arrive pas à vous comprendre. Répartition mana na ba principe na pesa ki bino yango. Comment possible que donc namba ki salisusu bosoki ya bino bakisa problème zate mais siko zolo nanga e kana mina nsudi ya kubola ya bamana. Donc muto azali quelque part azo sakana kana babiloko nga na pesi si base répartition bozala ngo nzamba yeko mona ete muntu kompila musoni ka ebulu ni bulu be ko muntu ko bisanga manga nzambe pesa ye kolera bi ufa santangu parce que ba pesi bino ba instruire bino discipline monanité nde makambo lobi ekumba kibisoni ya koloba ete na Congo kimpeve ezali meza na problème et batu pe tokeni na conscience to mona kete conscience ba odon pambo ayeko la kisa za ne fa quoi parce que to testa ki concernant mbongo soko zu mbongo oyebike ayote na voiture muninga ekweki na sewana na nini na porte na portier ya car wana oyebike karo ya master ya camarade na to kangani ka bandako donc il faut ça peut-être tango nyanga amatana karo bitanga bimaki moi mouvement mo salima ki wana mo enveloppe ngo ko na pembeni yaka ya pine na tikala ki un peu ko bet les portes est-ce que Nicolas le raté et puis peut-être recueillir d'informations et puis ça la conscience c'est parce que odon pambo lobby aloba ya kangama ka te congolais tout ça besoin qui peut tout ça besoin religion tout ça besoin église tout ça la conscience comme outillage à relever Congo mais il mo tant tout ça c'est test conscience concernant l'art agimagine fa quoi pour abike bon na kufungana na enveloppe on atana kingomeza na kati ya pepe poani nezali misona moni ya ba fo livre sterling ba 2 francs na zone sili amoti misona moni ya la mo ya moi poids mais pas un bon na moni ka sakane no wana to qualifier ki fa quoi azokanga batu balanga kilo baza kolanda to mona kete na ba congolais esprit ki fa quoi na ki fa quoi za wana conscience et ko simbate la fa noire ya ki la kala na moni na Congo il faut moralité parce que faut te moralité so i Congolais te ni moralité na moralité wana en tout cas mpoke ko simba pesa biso exemple moralité ni moralité c'est na autre simple moralité c'est quelque chose nazo exemple na ngai toka nga personnellement en tout cas misu na ngai to ndaka na ngote soko na moni mère mo bona pemena le ka ki pana de jeune fille ko toni na ko dano na ko ko supporter penza ba banzele te mais il y a des temps aussi là dimana mokili mais comment on a la crainte na on va parler comment on damega malewa na pema kina ngana parce que na ba na sida pour ceux na bina meka en tout cas sida kanisa ka ki c'est ça en tout cas penza crainte sida ne te poser que c'est quoi yo batika bon zambe pendant que bon zambe to yokani et dans la base à principe mongara la crainte de l'Éternel c'est le commencement de la sagesse bato bele batika ko sala kintakula likola ko wanga atali gauche atali droite mutazate me nzambaza likolo ba pasta bateya kinga ki amonaka même na sia mai amonaka même na salibanga amonaka du ayone ko mona ngai atiki ko kena banzela ya mubulu atiki ko yiba atiki ko boma likolo ya discipline chrétienne siko yo immoralité donc na yo ozo banga sida. Et puis le crainte de l'Éternel, ça n'existe pas. Mais ce qu'est-ce qui fait entre différence entre la crainte de l'Éternel, mutatali gauche, tatali droite, et puis que mbeba ezali ya kofuta, au na lufelo abangi nzambe abangi masumu, na yo otali sida obangi masumu, ovandi calme. Est-ce que zomo na teke crédibilité na jour donc peut poser une question. Jour sida siko kisa ngoma donc kozala mutasomo. De la famille susu akanduka ki. Mais le kola tena bande ko bakotelinga awa précisément odon pambu muntu atanta ko force sur na kota conscience aye to ko pese mbote mais odo yebaka ke na recommanda ki yo lokola yo linga ba église nse kangama ngape na senga ki yo ete kende ko sala conscience jour ozonga la biso o confirmer ete yo pe religion yo ba katap sona kitende wana pasteur na bino papa prophète le prophète de chez nous ou papa Wemba ce qui n'a pas bien kayo kuna so papa Wemba
na invita ki yo ke banda lelo pe bima pe na religion na yelo ko poza ko sanga jambo na religion ya kinzambi eza na Congo. Donc tant ko zona loba bongo zona yo mais lelo to ko lobola mingi expression ya mwana ya bato alobaka na ye kutu teo. Qu'est-ce que cela veut dire? Maintenant tout ça les sarclage na la lobby ndeko odompambo na pesio un peu mwambote pope oloba po bato bayeba ete biso to amso kotonga bato te makamto ba za vérité. Est-ce que odon OK ko bongo la motema sikoyo ke okojoindre et okokontinue kozala membre ya religion kitendi ya Papa Wemba ope baby si pays ou bien bana lelo okosala confession ke sili Papa Wemba au revoir okojoindre sous religion bakatapsite na pesio maloba Mutaza mwana Joko Boy mignon garçon pour lui bayo linga benga otata te to benga ta mignon garçon mubala mamani na pesi mbote na komi le grand pakundungu sikoyo papa baza moi please eza radio bon les grands pakundungu dans les combats yo am de stratégie ta obete so ba chapeau kekele ngana ezaka tombe gérer oyebi to aussi na lelo te bamso akompona idéologie te ngana ya mamba tombe gérer na pesi mbote pesi bala nyosa radio lisolo ba mbota trop na pesi BDSV ya linga bongo le roi musale sami kitoko kota uta na Belgique ya linga toujours bongo papa BDSV musala kitoko to ya ba image na tant toujours voilà na leki lobi pe na bosana ko pesa félicitation maman Solange pour na lobi quantité na ndeko ko comporter ndenge ni sizo le kabien bozo katate pe bato bazo kota na te kota wana ndinga ordre OK maman Solange ntaiki na machine pour celui papa na za la machine na ebite pour kata voilà Vejo Cowboy au kosenga makambo devant peuple congolais lobi posa kinga question bongote obenga nga fa quoi problème ezate na rondimango mais benga fa quoi na ndenge nga na répondaki yo la question a été bien posée na sens oyo ndeko donc soki ozoke na nzela omoni mbongo na se ya voiture moko songolo est-ce que okobenga police ou bien okobelela batu baya kozwa mbongo wana nga na répondre yo vie soki na moni mbongo ekoyi na poche ya moto pa ya mokolo nango na ozwa yango te na ndenge conscience mais on a moni na voiture na sa voiture $10,000 $20,000 evandi wana eza nango ya mutu te na se ya voiture obi bien po se ya voiture na inte soki na kikongo niko loba nini loba na ngala se ya voiture na répondre yo ezotalela mena situation nini ngala za ko se retrouver na yango soki nazaki mpiaka na kozwa yango na yaki sincère honnête liboso peuple congolais voilà réponse tanga yango wana mami oya mibale donc soki va benga fa kwa abengi po mini na radio bayaka ngai na âge ya 5 ans nakende ko nager na rivière telle on a âge na 70 rivière boezaki propre bo so tali âge na ye na âge wana ya rivière au moins na 5 ans bakotika mwana ya 5 ans abima jamais na ndako ke nager na rivière bino bomu na wana nde yango nde ya bien bon na leki na ngai ya mibale otuninga mambo na bima na religion ya Papa Wemba est-ce que ndenge nzamba sala batu na mokili ata bato babota na zamba est-ce que bana babima bolumbu Wemba nde mutalakisaki batu nyonso ndenge ni babomba nzoto mutu ngo be bolobela lelo aza pesu na makasi osomba ba pièce te ya cher alataka na Yesu te bakoma otongela ye alors sikoyo ye pourquoi ye mutu idéologie na atiki yango ça veut dire que papa odon na lingana na zala moi muke propre na ndenge makoki na ngeza ko sengela ezali mutu alakisaki nde balataka couper te bende basukula lokolo be balataka sandale donc religion ya Wemba ngana ndimaka yango te pour papa za mwana olati wana Wemba te mutalakisa yo je pense que nous sabotama mama ya liboso o abotaka mwana chaka ye kushi wana to yoko kola bongo elingo lakisaki okoko tambola bolumbu te na miso ba tifo ko bomba nzoto donc question pe réponse no yango wana nazana idéologie ya religion te parce que bato bazaka mingi na ba religion wana komona ana ndako te asale lo te na famille abengi satani de komoko te gaya zéro atelema na ba shop libanda kokina ndako na respect moko te nga biloko wana nyonso tu ozanga na kati te nakota ndako na nga na ero mwasi na nga yebi nazana makambo ba boîte te na ke mesala loyenge na ke ndako sala ba n'importe quoi te donc nazali mutu moko intègre na ali na façon na nga ya kozalela alors lelo oyo tokota na thème na biso ya mwana ya batu alobaka te nga naza wana to panza poketi na suka merci beaucoup na zonsi malo
problème za te impoke za na tanto za na eza na mwa mingi. Mende ngai odo soki nazalaka mwasi personnellement je ne crois pas que yo odo onyozo faut y a même à 1 mètre na pembeni ya cœur na ngai parce que il faut nazala sir la boko ke vraiment na nkamba ta 3 fois osokoli para 3 fois kenda kuna wandi na koliko moke na personne moke confiance parce que ba phrase otu ko bimsa awa na biso to yebi yo ezofunda ete ndenge yo moko reconnaître ke ba fa ko parce que avant de la fa ko il faut d'abord un menteur mensonge ya makaso bimisi awa ya papa Wemba na religion kitende oza ko lobete papa Wemba yete mutaye ko lakisa bana ko lata ba mama na biso bato ba mama chaona mtu bana tambela bana mikeo hiyo kosa baona mama akatapse mike bakechi zanga kombo babiloko ndengona ni bana tamba kola kande era bakoma kana choix na décision ya Wemba. Alors influence intox wana ya Wemba yo ozana ngo nde ya moto zako lobela to lobite Wemba mtalakisa ko lata to alakisa mtu alakisa mtu lata na mkileza te mais na tangu mtu akoma kana age responsabilité kiasimba ki mwa 1000 € na ye et puis pasa za membre ya club na bino wana ya Wemba akina na religion na bino wana ya komi na tendance yake Weston wana mazamantomo wana na ngai kutakana na $600 $600 wiko sonja lupango na kinza mvote na bino bayombe kuna mais déjà zo kanika na nini kaka triko wana ka ovandeli wana zo mona ka wana soki na calculer yango peut-être ça déjà 2 parcelles wiko somba kuna na kota mwanda donc ndio baete ndio yango toza ko inviter congolais abima na religion oyo parce que tout ce qui est religion signifie philosophie, idéologie et là comment ça okumba batu na ma influence moko boy. Donc influence wana na Londres yo odon oza prêtre na kati ya église ya prophète na bino Wemba kuna yope o representer yango parce que toza ba camarade na Facebook to yebi ba modèle nyonso na ba bretel nyonso na tout ceci oza na yango. Donc ceux qui évangile na nga epana yo esimbi na nte sala ne fiske o Jean-Baptiste za kolo bayote ngele luvilu la madie la ntangu ifueni donc o yanga eza évangile na pesi yo obongo la mutema bima na religion wana effrener pays effrener yope eza pe ko freiner bate bele ya ko croire ga ki donc il faut ka kosomba ka bilamba cher siko bo comprendre que wende mta akotsa une influence o yemo selo yom to yala ka akolite na kuto yebi information ya komino kolata bilamba ya Kuba ya midema ola zoto ngala na Kongo wana ndimine ko chaka yango siko bino batu bobomi bata ebele ya kotelema ka voite ku voite bosukiwa yoza kana ndako na mbinza de pour c'est pourquoi ba grand pa kundungu aza ko ya pape sabino wa conseil na tu sevilanga na tu fuilanga ça sont des réalités to ya ko ba rali lu solo to ya ko sala vantite sinon que soko monye loko zo le kaninka vantire et pas mutazambwana ivana kibeni secret yenina. Est-ce que ça sous une minute avant de compter sur le vrai pour qu'on aviso? Ok, nana moi minute problème té na kolo bandé nini papa Zambwana pour couper court je pense que j'ai pas kundungu le grand Pakundungu na répondre au boy je pense que na pexa ba tukola tati mais il faut ba uzana combien au sombe yamba combien pour ça la nini na vie. Vous comprenez? Parce que basi ba tout ba mena rapport na likambo elamba au mona musa ki uzana raison tout ça ko dépenser 5000 à sombe elamba. Tant que tu costes 5 millions de yango okoyi malamo ko bondo swana ba mana bana. Est-ce que muto ala ti lamba tindio ke ndeko imiter? Non. Na ope sa conseil na ba ndeko po isali bien to pe sa conseil na ba ndeko balo be la forme o ba kenda bo to bundela mboka botika mamani pe saka la kate PDD papa za mwana. Oui c'est vrai au moins na Facebook na mais le na tout so petit tour na Facebook. Au moins il va photo ni pesa ko longwa. Na le rôle parce que na ko distribuer batute ba otala ba photo na Facebook parce que na bundela mboka c'est pour ça na longoli tous les photos et puis de 217 photos à shooter. Na tiki ya ndenge wana o alingi akoti pour mboka o alingi te avandi. Ya on a lobi ke na oki conseil na yo mais na muto religieux ya papa Wemba te. Na li muto yo ba kolisanga na walota mwa couper moi tata lekawa tant na komi na poto nzamba sumi na moi 100 € na préféré na bomba 80 20 na nga na sombi mo loko ko bomba nga na nzoto peu importe ko za la cher peu importe ni yo moni la kiango ko coûter mais pas na nga na mona na moyen na nga ça suffit parce que ndeko na nga mon côté asofaka
alobi ke ndeko na ngai eda ngate c'est pas que na kolala libanda mokonsu na kini c'est pas que naza na ndako na ngai eloko ezalaka te c'est pas que natambolaka soki ndenge nini non donc nyonso wana esi na eda nakomi natanga suka botika nga nasala mwa ndambo kolia mbongo na nga ata 10 francs na nga po lobi so nakufi bato baotikala nango eya bato so amoni nango pasi te mabe ezalaka so nakomosala débauche ube nakomotia bamosu panzi likolo na yango nde ekomi mabe mais elamba vraiment ezali mabe te mpona moto alingi asala yango mais makoki na ozokotisa yali combien mpo odépense combien mpo so babeti balance nango na banque tantôt car à danger mais essence ya 10 euros babeta na banque boye 400 euros osali eloko moko te voilà réponse na nga tokota na mpoke. Merci la confession au PC Kitoko pe esungi bato ebele balanda lokolo na yo mais lalanta yeba kaka ete fruit ezalaka fruit pe na banzete fruit ya suka yango mutu koyisaka bato na mabele donc c'est ça bato ebele ndenge olobi na cadre exemple na yo babomita mingi na tango possibilité ezalaki basalaki yango mingi na côté ya religion kitende ya voitu kumvuata et puis tango sikoyo leçon baprendre to ekomi komi mobulu to vie ekomi kokende na ndenge ya baresponsabilité familiale ekomi kobakisama parce que banta bazala bana mike minoko ezalaka moke mais tango bakolaka mpe minoko ezalaka minene alors nde ere wana bata nyonso balekisaki bakoki kosala makambo bambongo bavatu kumvuatu basalaki yango te sikoyo mayele eye ekomi retard mpenza te mais eta erattrape bango nde biloko wana toza kolobela awa toyaka na radio mpona tosakana mutu te mais toyaka awa mpe tosunganaka mpo baerreur nyonso tosalaka na vie baonani basali yango te baya kokoya na bamabulu wana te voilà pourquoi toyaka koloba makambo ya boye surtout mpona bajeune bazoyoka biso bayeba place nini batata basali baerreur et puis c'est ça ndenge olongoli bafoto wana félicitations merci mingi mpo edistraire bajeune ya lobi te balanda makambo oyo osalaki te silo maloba na yo là eza vraiment confession kitoko yango wana omoni oyo eza évangile parce que ntango tolobaka ya nzambe batémoignage ezalaka bapase mosusu bateyaka na bango te akobelaka ser na biso yaka olakisa nano bikamuseli oyo nzambe asalelaki nga ntango natielaki bapiano oh papa depuis wana tala kutu bebe yo ya botami batémoignage yango tolobelaki lobi ke baeglise mosusu eza koexiste kasi baza batémoignage alors na cadre wana mpeka ya conclusion ya suka mwa moke ya bamakambo tolobelaki lobi tomeka mpe koloba ke baeglise oyo ya binzambi franchement il faut ekangama pourquoi il faut ekangama parce que bahoraire eza na liboso ya babaya ya baeglise na bango onokuta lundi mbikudulu ya bandoki mardi confession ya bamari de nuit jeudi oyo alingi kozwa libala vendredi bamama koko bakufela mibale eke bafamille wana balingi kolibere bango te babala mibale na bango mosusu baya awa comme ça to pupula bango samedi makambo mosusu et puis dimanche nde boya kopesa badime na baofane na bino po te basaleli ya nzambe bazangela te noki boya kozwa libabe ya envoûtement parce que boya kopesa dime na bino awa te biloko wana toyaki koanalyse yango toyaki komona ete non eza bien te parce que communauté ya ONG qui est église vraiment ONG toyaki mpe komona ete ba ONG etondi mingi na Congo qui est ONG signifie ekiri ya magouille toyaki mpe komona ete bamagouille yango en tout cas lobi makambo mingi tolobelaki pour 4 heures du temps oyo eza kosenga ete mwa révision moke soki ezozwanga mwa temps toza na problème te parce que tolingi kowela eloko ya sika te tokoki kotia biloko na sani ya sika te soki biloko ya kala eza na sani wana ekosokoli sani wana te donc toyaki komona ete ba ONG na Congo ekomi na bapropriétaire ngamna ya bapropriétaire ya ONG wana someone's honey ONG moko na monde eza na nkolo na yango ça n'existe pas ONG ezaka eloko ya public ONG ezaka na PDGT ONG ezaka na board ya badirecteur donc groupement ya batu baza na signature moko oyo bazwaka badécision finale ya barépartition ya babiloko mais lobi toyaki komona ete meme na ba ONG mutu moko ayaki babenge ye so ya ONG na ye bamafode mvita kiyeba tumbe eza na kati na bilamba ya sika eza na kati mwana kozala bo bilamba ya sika
ndako ne kozanga so ba biscuité simande la charité bien ordonnée commence par soi-même d'abord. C'est ça définition ya ONG. Tu vois comment était Congo les a beba parce que mo ibizeri ya ba ONG etondi ya trop kuna ONG nanga ti na ba fondation Musée Kabila ba ONG bon okutana na za PDG Jeannette Kabila comment on kozala mwana ya papa na yo akufi papa wana bo profiter ko sala ONG na kombo na ye et puis na ONG wana yo mwana o remplacer comme yo mtu zaka PDG wana et puis comme mesoki député na sima ya expérience au sala pour plus de 5 ans comme directeur soki PDG na ONG ya wana au qualifié aux député parce que condition aux député faut qu'on a un diplôme universitaire mais ce qu'on a noté prouver que vous avez une carrière administrative place au monarque aux amois dirigeants carrière toujours landaka ba dossier mutu moko na Congo toujours la kaka droit de l'homme comme wana poto banape ko juger batu mususu na makambo baza ko salaka sans que baye baketo observaka bango donc dossier Jeannette Kabila comme PDG ya fondation Musée Kabila ezali fuite ezali moyibi awo ko tla na tribunal awo ko sambela ngo sévèrement au niveau international au koti ko za la PDG ya ONG moko te premier mbeba deuxième mbeba au ko za la propriétaire ya ONG sur base ya mafama mvito teke parce que mutakufaki ozwa kombo mutakufi bongo koma ko Kongola na kombo mutakufi pobenga ngo keza nini memi na kuna ba parlementaire moyibi babenge la femme la plus sage au Congo communauté ya femme sage communauté des sages au Congo dirigée par Jeannette Kabila sage na tango ya sagesse na moyibi ya PDG ya ONG na kombo ya mutakufa c'est sagesse ya téléboso test des emplacements ndenge na komini PDG na ONG qui ne peut pas accepter que mutazala PDG moyibi ya liboso ngo soka ya sage comment abimi sage na sima ya eloko moko ya moyibi bo ONG ngo sala nini ana bambongo e Kongola ka ya leta nyose moyibi si moyibi zeri mutande mwana na kimoyibi akalifi pe kutaza député akalifi pe kutabima femme sage donc babiloko boza ko funda ete minaku un corrompu de première classe un opportuniste na moya makasi poya na moya makasi alobaete ça c'est la femme sage donc kuna nde de passage kaka biloko toloblaki lobi ete ONG na Congo premier pays eza na monde etonda ba ONG ya moyibi eza Congo et que ba ONG nyonso wana pesa bango ata 10 ki ya fufu ya nini soki ba kwaker lobi na wenze nyonso tondi na ba kwaker bazotekaka et puis place ba kena ko pesa ba kwaker ngo bazuka ke bana boya ba filmer bazongi soki tala ko ba kwaker bo pesa ki ngo ndenge ni kwaker ngo numéro ya série ya chaque paquet tozo mona ona wenze zoteka maka ndenge nini biloko wana ba ONG nyonso ba machette pona agriculture tomoni ministre agriculture wana makolo kwa tuka tuna Afrique du Sud aje ko signer ba contrat kuna aza ko loka bat mais pourquoi pas bana bo na Congo na campagne na wana poke ngana libanda batu ba uta libanda ba ya ko sala nyonso c'est parce que ba créer ba groupement ba ONG lokuta et putain ko salema eza na ona kombo na bango bino bozo kanse ONG meza ONG teza business for profit wana ndio autoroblaki alors pona mokusa sikoto ke na sujet na biso du jour au sujet oyo to bendi ya OMP e banda juste na ya to lexi inédit récapitulation kama lobby parce que na lingaka ko chronométrer babiloko no spone ba pepe comment na ko doser émission oyo comment ko kenda poto suma na biso nyonso mpasi na Congo toza na série ya les animaux malades de la peste tozo luka peste za wapi tozo iba problème za wapi merci odompambo na ndenge za ko accompagner na ba série oyo na ebike yo ngano tozaka Thompson Dupont mais les batu bakoyo bakamiki Dupont mususu za na mandefu asimba kaka na gauche mususu na droite parce que so ba biso pesa la différence entre ba Dupont na livre Tintin franchement et que vous avez la seconde à défaut besoin de kiaye vous devez comprendre te wapi Dupont de gauche wapi Dupont mususu donc bazaka presque ndeye moko mais na biso to yebi ba moto yeba ke Dupont mususu raison na lobe boye parce que ngana yo to la Dupont
soki bato bazana misu penza makasi koyeba biso te ekoza difficile pour bayeba pourquoi babiloko ezali kosalema. Mais pour yeba yango il faut appeler mutu moko tanga pe RG ba livre ya Tintin ba aventure ya Tintin pour comprendre que Dupont moko koyo ne jouer rôle moko et puis soki mbeba eye Dupont yango akimi na ye et puis tant siko Dupont msoko ya bato balobeke te eza yo to mona ki yo alingai rien preuve yango approuver bino bisa que il y a de place on a mais mais mutu moko sai action ya gine teka yo na chapeau na mandefu na kane preuve ngo botala ba empreinte digital na ngai te menzo kande Dupont musale ki wana donc bo comprendre que ekozo bino lelo te ko boyeba que signifie ngara odonta mutu za ba Dupont mais odonta mungazo na kimi na ngaki Dupont parce que makamto ke nango eza kotala santé nini mo ko boyeba que signifie expression ya mwana ya batukutu alobaka na ye kutu teo tozo banda yango na boye na lobi eza domaine moko ya santé tonto toucher awa eza ko senga lupeki eza ko senga to sungana mais batu ndenge titre ngo yeli to koyeba peso keza pe na para société na biso qui est les animaux malades de la peste bazutu Congo toza na problème rien ne marche toza le dernier pays dans le monde mais tonto yeba pourquoi eza sorte maladie moko bozo le katat na biso il faut se comprendre bien mais bato bazo kansa eza loka kitoko bieza na normal alors na koza un peu na moi difficulté à expliquer que signifie moi na bato lobaka na kutu te mais na okenemi na ba exemple pour esunga biso il se peut que yo poza na ka oyo il se peut ngape na ka oyo il se peut que moi na to mutu na pemi na biso na ka oyo pour esunga biso pour ba congolais soki discipline zate soki peut toza ko sala campagne ya côté na boete il est un peu difficile pour changement écota parce que on a pas bébé tout un peu en retard bato ba sala pédagogie bazo chômer pendant que musala munene ba sala za na cité na makamko etali o mwana batukutu alobaka na yete. Premier exemple na kopesa bino pona okona kopesa vraiment explication ya mozino de pe moko pesa explication mozino na kamtonto lobela akozala penate ce sont des choses psychiques mentales alors toi un peu prudent. Premier mutu oyo mwana batalobaka na kutu te eza Kabila. Pourquoi na bani na kaya Kabila azana nature moko batu bazali ba apprécier ka ye kalobaka te même si vous finissez avant na kaka même si vous discours akoloba na été même si événement akoloba na été c'est une sorte de maladie moko ezawana oyo soki okoyeba ko analyser yango te okoza difficulté parce que biloko okuta ngo trop eza na cité qui est to kende na yango malembe ti to koti na niveau moko trop général. Trop général pourquoi parce que ekozala matata pour comprendre que peut-être yo pe ozana kaya boye. Alors bato bazalaka ete alobaka na ekutu te baza bato moko balobaka ya trop na vina bango sans que oyeba oloba yango ezate ko na yaki boye na radio to ndenge to na za kolobaka bakoloba non na sala bino émission moko ya solo na bakisimbi mais wana angle musuto kendaka lango oya lelo eza un peu presque ndenge moko mais comprendre kaka tant émission za koba baza bato bazana ba camarade pe bile mais vani ne ka place ona iye moko baza bato bazalaka na ba relation ya trop mais mwana bato alobaka na kutu te nature bato boye osali attention te okoloba kutu ke azakane mwana lemba mi signifie mwana moko en tout cas soko zuye na makambo yo kaka mto bandie mwana bato kutu mama bato kutu alobaka na te franchement soki kaka likambo za kutu donc bakuto bakoloba immédiatement nge yantikidi yo mto bandie parce que biso to yebi alobaka kutu te minzo kande alobaka ya trop mto boye to koyeba koma mto alobaka te bongo yo mbuto za ko bacha alobaka ya trop bata boye babimaka pe msune tiaka bato ya malamu ki en tout cas soki yo bandi no yete soki no ko provoquer yete azaka toujours calme ki calme wana mboya lemba ma ina mbwanga ki maji makufula to yimta sisa ba maki biloko na za pesa bino basine okoki pe ko benga yake mtu aliboma mtu aboye parce que ozepse likambo sala azosala ta vani ne kaka ubia osala makambo oboza ko yete pourquoi ça ko sala donc zo bima pe na ce qui est normal mtu aboye ba ko mais finalement toi tu dois être un fou mtu aboye on peut confondre que c'est un prophète
parce que un prophète apparemment baza batumoko par nature babimaka penza te net que le prophète de mon village le passer la ratina babis bokoti à peine ko to do na bo futi tikete alléluia alléluia bénissez l'homme de Dieu bénissez l'homme de Dieu zamba pambola bino banda bo babo matai na bistik no bo no ko masuki destination ni bozo ke na molunga ndona ya Congo babis zanga ba ventilateur so ba air conditionné na bato tele mu ba vandi na ba kimpuka na kati kaka laka ba prophète wana to zo lobela ba autre zo ba prophète tango ya kala bazaki bato moko rare na cité rare na public soni bakuta na bana bateki soni yango so na pesi no caractère mususu ya mwana batalobaka na ekuta so avana na kuona mutu atala ne bat na misute soni menzo kana atala ka batia trop et puis angle moko bo oyikutu we bate bidoko to ko analyser ngo soit la mingi la colère mutabe keba ko kene kutu pasa zate pasa vanda ine calme mais tika ninga vandi ni wana paso ke wana ngo provoquer mususu ba se ka se wana ka pama parce que soko moni en tout cas il est toujours très généreux na batu bona mais koloba en tout cas alobakate bala juba monotone batu wana donc alobakana ya yemo otali ta caméra secret on ne coûte ne ta kaza koloba mais peut-être souvié amoni ba à se maîtriser avant de calme batu ya boye baza trop batagoye pe banya za place bango moko na uti kolobela yango siko tikana ya un peu na ba détail oyo poto ba pourquoi na mon pays ma patrie to ya ko makambo ezalike ife pesa biso lisungi poto yeba na kosungana ka isepeke kaya boye eza na ngai eza na yo eza na ba famille na biso binoko boye émission oyo eza ko découvrir sur base à place sukela ki lobby pour dire que les prophètes de chez nous ba église na biso bazo profiter mingi na société na biso précisément na ba ka oyo ya mwana bato alobakane mingi te de place oyo ba ya ko dominer sur bato oyo na lobi na bino de place oyo pe problème ya Congo eza etondi na balabala bazo mona bandoki bazo chasser bato na mabala bana ba parents bazo panza bango parce que la plupart ya nature ya biso ba congolais eye ko tombe na groupe ya catégorie oyo tolingo analyser ya mwana ya bato alobaka na yete. Alors pourquoi eye ko tombe na catégorie oyo toyeba yango bien que ceux qui bato toza préparé te toza discipliné te na koyeba ba catégorie ya bato ndenge ezalaka eko ya difficile pour trouver solution na désordre ya moralité oyo eza koleka na Congo qui est sujet à lobby moralité conscience tu ko renforcer le logo de retirer un peu ba conclusion na ba tolobela ki parce que bato par nature encore une fois si Dieu a ko la nature eza ko la santé bato to zane tiaka banyama mususu ba léopard ba ko va na banyama mususu te mais au monde eza calme wana tamula kanyao malema mais en réalité aza fauve akoki sauter n'importe quel moment akoki déchirer banyama mususu bazaka très généré na banyama mususu donc so bavandi wana na banyama mususu baza ko cohabiter mais banyama mususu en tout cas il faut la ye moko akoki sanga na banyama mususu net ka banyoka ba lion ba nini tout ceci baza na catégorie ba même bakoki sanga na bantaba mais ba soso bakoki zape ensemble na batel nyama do babiloko boye batu peto zali bongo futo yebaka ete ndenge tozala na mokili jamais tokotikala kokokana toyi kozala ba camarade toyi kozala bato ya famille moko libumu moko clan moko région moko mais il faut faire attention yeba tozala ba sous-division et na ba sous-division na ba groupe ski wana même na kata ndako mutu na mutu na nature na ye oyo il faut comprendre yango et puis bokeika la pakundungu ya ke paku yo ke ndungu ya ona zobena nkolo le grand pakundungu parce na comprendre mystère ya pakundungu ke faut boyoka na kanali camponions mama lingi boye yo lingi boye na lobite ke yoka to sala o mama lingi me bozwa kisimbi moko boso kisimba place singine na bino ko za la place bo kuta na ke bo ko tourner ensemble ko ke pak o ndungu puis eza ko match na bandenge boko kena ensemble o eza mandombe psychologie oyo nano yo oyobite me yeba ke za bongo ko forcer te oko mapaku na tango za ndungu ko forcer pete oko ndungu na tango za paku donc papa za paku mama za ndungu yo papa ko tirera jamais ko mama pa ko papa te mais il faut boyeba ka ba différence oyo ko kumba bino que
ndako ezokende pakundungu parce que mutu garde zone na ye respect na bamakambo na ye problème so ya Congo to kolobanga ya to leo awa pourquoi tozokende pakundungu na mabala te pakundungu na société na politique ezo simba te pakundungu na bakombata ezo simba te c'est parce que mutu awingika kana ye paku kaka mutu ya kitoko mais paku symétrie na weza ndungu posoko baloke na Congo mususu potala paku ya 5 akomne ndungu ozoyi koto donc ni yo wete ozokende nulle part na babiloko boyeke obéir na ba principe ya nature biloko boye ba pasteur les prophètes de chez nous bazo profiter nango ya trop que soki prononce na ndako entre papa na mama ako forcer papa andima ka mama ou bien mama andima ka papa et puis ta ko ba yokani mais ba yokani c'est vrai après un jour deux jours yo akutu moto zongi sous makasi ko leka ndenge ezaela yi parce que lokaki ko collaborer ba yokana mais okenda kite pour to aider bango papa ye ba ki papa na ye mama ye ba ki mama na ye et puis ba se comprendre ba kende pakundungu donc awande biloko yango tonto lobela awa donc to zongi siko na sujet na du jour na ba point on a développé ndeko odo à n'importe quel moment o ko tele sangai o ne peut retourner question faut pas vous attendre que ngai kaka na loba ke siko lobana mais introduction na quand même oyoki yango oyebi côté to kende na makamna lobi déjà est-ce que zana le kambo ya koloba avant na kota na ba détail ya kambo oyo na pesi introduction ba 5 boulot to kolobela na ba point belé na détail ba point moko to ko tenter kolobela ndeko odo na pesi maloba. Merci Gezambwana nazola ndona bokebi na olinga pondo kota na détail pour ngape na tuna ba question to panza mpoke. Merci donc siko tonto ke na ba point oyo ngana uti ko détailler mingi ezoke ni base expérience ya vie musu ezoke ni base ya ba étude ba analyse na ba recherche auto iko sala mais mingi pe ezako senga yo o compléter yango na tango okuta na vie oyo na place nyonso situation oyo zali kolekela ke mwana ya batu alobaka na ye kutute mutu soto avandi nega ye mo calme. Premier eloko foto yoka na biso nyonso mutu moko azalite na mabele oyo aza na cerveau oyo ekozwa repos soki biloko eza na mabele oyo epemaka te depuis esalema ya liboso eza cerveau soki na bi cerveau oyi kobena mpe esprit naza na problème te mais totiango ndenge wana mutu soki na nakufi te soki mpe aza na malade te kaka koti na koma ye nayebi nanga te peut-être même ntina koma parce que toyiko bake batebele bazaliki akoyi na koma makaba zakoloba mutango tanga zonga na santé kitoko loba na bango clairement bino zakoloba boye na yokaki bino donc faut to sala mpe attention na mokoma ke moto aza sukoloba te aza suna conscience te toyebi te nina oyo yaka na vie ya moto na minute asuka soki alinga kufa mais mutu soki aza même si aza kolala cerveau eza kosala mutu même so moni aza kovanda ki yango sujet na biso ke mwana bato alobaka na ye kutu te na tango mutu aza koloba te mutu ana koti na stage moko ya très mystérieux na vie na ye parce que à côté en contact ya ko garder cerveau na ye très occupé contre quoi? Contre décision personnelle ya idéologie na ye ya likambo na za ko développer ya likambo na za ko linga oyo mutu moko ko ko challenger azalité parce que on a un problème sikoyo que na posa mai na za besoin biloko na basala nga bona boy na trouver odo na yebiso sala nga boy tezo solo olingite en tout cas challenge ko ya soit to aider na yeba pourquoi olingeli yango te na ero wana na kozwa décision si base ya conseil au pesingai que tika ko sala yango te parce que na solo na yo o aider ngai mais na kaya mwana bato alobaka na yete soki na lobete mai oyo en tout cas fona mela yango kaka même si na ba micro même siaki mpoto même si na be même si uti awese il faut na mela yango kaka naza na conseil moko te mingai kaka mutu nazo décision oyo ngai na nani nazo na nani sikoyo ko dépendre nazo na nani mutu ako aider ngai ko stopper na mela te
ou bien ko aider ngana melango. Donc il y a déjà une deuxième personne invisible oya akomi camarade na ngai oyo bino physiquement tambo za kotala ngai za mbwana bozo baki mwana batukutu za papa za mbwana lobaka nete so na ko na vanda ine kaka biloko be okuta na science mutu za ko raisonner loko na ngasala ya mpitakani na ye okuta ya lingi makelele te akena monastère akena vacances akena plage atie ordinateur na to babiki na ba papier na ba recherche na azara alingi contact ya batu misusute elingi ko bete loko no sa ko développer azo développer yé mon côté yé na ba conseiller na yalo baza combien mais to zonga la cas simple oya ba famille na biso ya bandako oyo zo lekana na mingi na milieu na biso ya congolais oyo za ko koba mutende mwana omonie azokoloba te avanika ye moko alobaka na ye kutu te peut-être boswanaki tozwa kala mama otushaki motema na ye pesanga mai ayelo mai nazonika na kuona vandaki na ye mais na motema na ye soka si ayinaki yo deja ba insulte nyonso mokili ozozwa yango ko yina na ba mama baza spécialiste na makambo na zolo bayebi bien donc azomona neti na doti de tuvi. Mais si quoi comme il développer, si le temps va développer immédiatement, à comme il ba master ou baza ko challenger ata moke kutute. So ka yebe bon so ka meki boy o répondre boy. Na ko répondre boy et puis so ka meko tsaboy e na ngape na zubi loko na bimi na ngape. Et puis so ka landing ai côté ngala ko. Donc azo solo là, baza ko pese ba information et puis aza ko développer yango parce que discussion exacte awa ba oui na ba oui na ba oui na ba oui na ba oui kaka donc muto aboye aza capable ya bino tambo moni bobengi muto malamu parce que asola ne kutna batute adira jane kutu batute de so ka vandi yo muto yo provoquer donc eloka be écouter les gens na batu oyo bazala kana ba caractéristique aboye soka ke ina nzela côté mabe azana ba raisonnement na nyonso akokoma ingénieur dans le mal ako développer on a degré moko ya kosakana te parce que akomi ko raisonner et puis yemo pe raté mais batu baza ko yeso na kama bazali qui est référence na émission mona sala solo na ba kisimbi mais kuna to ko bona nte parce que zala nte na angu msuat bataka kanga mais baka ke batu o ndenge basolo na batu dans le bon ba développer kama kitoko dans le mal ba ça rappelle mal le mal na suicide ba ça rappelle suicide le premier danger la situation o mingi bato ekumba ba na suicide individuel ou bien na suicide ya masse ou bien ipo zo ba na bomi bango au ipo zo ba na quartier ça libino loko moko ya mabe au ipo ko tela mutu poison parce que azo ko développer siko biloko aboye na biso ya peuple congolais toza mal préparé. Mwana batalo bakane kutute azanika nika mwana étiqué qui va aider les Congolais pour yeba aider ceux qui muta koti na stage ke azasu koloba na mutu précisément na bandako faites attention ezala mwasi ezala mbali moko so koti na stage ke azasu ko communiquer na moninga te nazane danger physique te keba dégâts ya somo eliniko leka parce que akomi ko raisonner akomi ko planifier akomi na makambo bela akomi mosika avanda ine wana me ko vanda wana grave ala ine wana me ko lala ngeta mona voleka kana mpeselo ya wana yemta busoko mona me mama no yo za ko lala e misomo le kagabo bazolo yakani ni kuna mona mbala moko pa atombra kingo yepa zitala ka television ici monsieur si yo obuba mona ko kana vili puta na sa kusema na ndenge ni siko yebili kutuna kamuza koleka to jour leki le lendemain oye bisu tamba za koleka na television ka bongo sala ki bona boy si tu l'as za ko la wante oui dinyi ko ni déjà donc babiloko boye na milieu ya Congo e komi na biso ya trop qui yango to renforcer lobby na ba émission auto sala ki la première section des prophètes de chez nous. Pour boyer comment nos pasteurs, nos prophètes mal préparés na babiloko aboye mais baza ko yaka mbango bana ko juger bata sorta boye moi c'est na kutaza ndoki mutana kutaza boye na boye mais en réalité batu oyo baza déjà na phase ya mwana batu alobaka na yote qui est un mauvais comportement moko mutu aza ko développer ba makambo ya ndenge na ndenge oyo eza kitoko te bakoma rappel ba monotone donc bato bazaki azaka koloba ye moko
et puis ce cas azui habitude ya kobana kolobaka ye moko munoko basala po lela yango na po olobaka mutu oza su koloba te e ko affecter pena litoi parce que litoi basala po yokaka mais litoi sans le savoir na munoko bazana relation batu mingi toyebaka te tant tolobaka makam tolobaka toyokaka yango te nga odompa ako challenge ngai eza eloko ba fréquence eza eloko ya physique ba mathé acoustique il faut que ça un peu la science avancée acoustique pour comprendre qu'est-ce que je veux dire mais en attendant ça on a mutu ke mutu natao alobaka mutu amiyokaka na yete raison to miyokelaka te parce que likambo zo bimisa yo moko mutu zo bimisa yango et avant bimisa yango eza déjà sample donc eza déjà généré na ordinateur à cerveau na yeke olingo bimisa likambo tel tu connais ça déjà eza nete asoki na yebi déjà Paris na lasu na besoin yebisa makama Paris te parce que na yebi yango Paris ezalaka ndenge nini donc likambo elingi ebima na munoko na yo oyebi yango déjà yango wana ebimi eza na retard ya phase po ebima ebimaki déjà yango wana yoka ete makambo mosusu ce n'est pas que loba yango kaka po oloba yango eza un peu compliqué makambo mosusu ce n'est pas que oloba yango kaka po yebana ke olobi yango ya de ces makambo olobi no pe yango te mais olobi yango to ozwi yango déjà action parce que eza ya yo moko eza interne c'est à toi mais la tant olobaka mutu mosusu fa yoka yo raison to lobelaka yango wana mais soki raison yango eza te ke mutu azali na pembeni te et pourquoi obimisa son ya makambo wana voilà tozongi suna likolo na sujet na sozo kene nulle part mwana bato alobaka na ekutu te donc azoloba te avant du calme non azoloba mais action ya kobimisa son nde azosala yango te parce que yuko loba ke yela ngai mai wana bon abimisi yango volonté na ye abimisa yango ce n'est pas que parce que yo ki ba bruit na ba fréquence na bitoi na yo ke zwila ngai mai ke oke nekozwa mai mais yepe akoine koloba ke zwila ngai mai na sa motema mais parce que à côté de la zone maladie moko boya manque ya communication ya manque ya communauté ya manque ya société ya manque ya kozala engagé na part ya société locale ou civile ou bien nationale ou bien qui est kaya kabila au niveau national mais toujours na bona ba famille pour comprendre parce que na kaya kabila et azana ba phrase ko bimisa mais parce que a cultiver habitude moko trop sale qui est batu bakansaka kitoko mais tozo da bona kaya muke qui est kaya mabe mais tozo na kata ndaku propre mobile ne azawana akoyiko zilo kopo mai ayelo yango mais au préféré o loba yango mais o bimisa yango te na son mais on lobby yango déjà parce que tu as besoin de l'eau on a besoin mai wana mais o bomi volonté ya coopération na communauté ya place ovai na ndako na mobile na yo na mwasi na yo po aza valable azilo mai ezara juste akoyiko zalo loboko na yazu kopo mai pe apesi wana place ovanda ki na yokaka mais parce que oboyi collaboration au préféré yo longa place wana parce que bimisa ngo ja pesa ngai mai mais action bimisa ngo te oza pe ko reconnaître que ebimite mais au lobby yango ozu kopo mai et pozoni ovandi qui est tu pouvais bien faire sortir cette voie là mais au place que zali mwana bato alobaka na ete au préféré ko ya ko zo kopo wana et puis ozoni wana omeli yango de mutu o alobaka unique réseau abimisa ka son ya makamazo ko loba pour na réseau communauté seulement pour l'engagement dans la société. Si on a zolo bana bino boye, simplement parce que na micro awa na lingi makambo on a zolo ba ekota na micro pe bino boyo kayango. Mais ceux qui n'a décidé, je peux beau rester calme, na zolo pe ka ndenge na zolo ba, mais na vandi sango na motema na sanke ebima na po na ebimi. Donc elingi ko ba ete tout ce que muntu abimisaka na motema na ye azana besoin ayoka yango te. Matoi eyokaka jamais makelele oyo munoko ebimisaka na matoi ya muntu yemoko eza réflexive te ezalaka na sens unique ekendaka mais oyo yoko bimisa yango ni mtu oyo tuta na batempa nanga et puis ekoti et puis na interpréter na ba protocole otuzana kati ya mutema na biso na kati ya cerveau na biso na classe oyo nzambe atia ba protocole ngo interprétaka makambo eza ko ya question ko ni poko lo ba pena yo yelanga mai mais chon wana soko yoka on te donne pas de protocole ou ils ont interprété
son ekoti pa na yo poko kobimisa yango qui est danger ya mwana bato alobaka na yo te azo risque à perdre ba protocole oyo aza nango ba faculté ya raisonnement na kati na nzoto na kati ya cerveau na ye ke alingi so collaborer na bato te azo bombaka makambo na motema na ye mutu akoma très dangereux parce que ba protocole akomi nango eza so ko interpréter vite ya bato mususu te akoki commettre suicide contre ye moko ou bien contre bato mususu ou bien par komona makambo eza normal te ekomi normal likolo kaka ya nganda koloko ba pesinga kanda na su koloba na bato te yo mutu na vie il faut lobaka na bato il faut communiquer na bato mais ko développer habitude na kososo na bato na kososo na bato te ozo risque okende pena libela ke na matono yo kaka sute ozo risque libela ke na ba action communautaire ekomi na vie moko trop restreinte qui est ba bloka boye ce qui est koti ba passer ba moni yango nde ba komi ko benga mama zandoki tata zandoki bien mutu oyo aza mutu moko donc akoki ko collaborer na bato na société te ou bien akomi fou ou bien akomi tali liboma donc en attendant tote non awa ndeko odo na yebite soki première section ya pourquoi bato ba préféraka to pourquoi bato ba koma bongo ce n'est pas tabota ma bongo ou bien na milieu ou bien pe eko koma nini mais mutabota maka vraiment na système ya mwana ya bato alobaka na yote ça n'existe pas mais ba culture moko bo eyaka situation moko eyaka kokota na kati ya vie ya mutu et puis mutu mbala moko vie na échanger azaka mtalaka laka azasuste azaka mtako collaborer na bato azaso collaborer te est-ce que odon pambo na premier développement oyo ekotiote à vous l'antenne. Flamboyant.